Mbote na bino surtout bandeko nango botalaka ngai napesi bino mbote ebele baoyo basepelaka na mama Elia Nitu. Merci beaucoup na bino surtout bodisposaka ta na bino mpona kotala to mpona koyoka ngai nde na baka alo bonjour bana bobenga bamama bosa nini bobenga mpe bapapa wa bino mama Elia Nitu yoyo tobandi déjà semaine malamu lelo toza lundi topesi nzambe merci ndenge asili kolamusa biso na ntongo ya lelo. Alors vous de votre côté faites-moi savoir si vous allez bien na ngai basoki mpe bino boya malamu soki mpe nzambe alamusaki bino na makasi émission lelo avant tobanda yango en tout cas naza nanu na émission lelo avant to so na bino na singa une minute de silence pour na bande ko na biso na kanesi bino nanga totala ki totaki na Congo eza na famille moko bakufi papa mama mwana na belle-mère donc de commencer zaki pa mwana na ye tangu liwe ye kuti bango batubi bango na kati ya ndaku bakufi bango nyonso kokufela mutu moko esalaka passe ebongo kokufela 4 personnes à la fois mobali na mwasi na ye na bébé na bango na bokilo na ye eza vraiment trop pénible, ça fait trop mal. Et on a aussi une minute de silence pour la mémoire de Konabiso wana oyo batika kibiso na mboka na biso ya Congo. Merci. Na présenter ba condoléances na ngana ba famille bandeko na biso na obatika kibiso na Congo pour na ndenge ba perdre bandeko na bango ya makila mais basa pe bandeko na biso parce que biso na bango toza ba congolais. Na présenter sous ba condoléances na ngai belé toi oyangai ma couturière oyanga ami d'enfance oyanga ndeko o tolia place moko to sukola place moko to sakana place moko na famille na ngai ya papa Landu famille na ngai ya mama Catherine Landu na présenter ba condoléances na ndeko na ngai la couturière Dina Landu oya uti ko perdre petit frère na ye oya landa na sima Eric Landu atika kibiso banda lobi dimanche lelo toza lundi atika biso banda lobi dimanche toutes mes condoléances na famille nyonso Nicole ba condoléances na bino Kati ba condoléances Mimi Laure bino surtout ba condoléances en tout cas boza makasi biso pe awa tozaka na mama Dina tozo lengisa ye kaka en tout cas ba condoléances na famille Landu nyonso ba condoléances pe na bana mbinza parce que wana eza matanga na biso bana mbinza zui biso po biso toza bana oya mbinza tokoli na mbinza tovandi na mbinza tosali vie na biso nyonso tukuna donc eza vraiment c'est la famille na pesi bana mbinza delvon nyonso mbote et puis ba condoléances na ndeko na biso mama Dina Moda Dina Landu Dina Ngolo la couturière. Na peso so ba condoléances na ngai epai ya papa na biso Emmanuel Panzo papa Emmanuel Panzo na peso ba condoléances na présenter vraiment ba condoléances na famille Panzo mobimba parce que papa Emmanuel Panzo yo pe outé ko perdre papa na pesi ba condoléances na ngai epai na libota na mobimba mama Odette Panzo lela bokilo mama lela bokilo moi c'est libala balati sa opete na musapi mama folle la penza bokilo lela bokilo po bokilo mutasala ki kenani papa Emmanuel sala nini akomisa oyo za lela alors faut olela bokilo donc tous ensemble tous la bokilo biso surtout ensemble ndenge bomoni na bandi na basango ya mawa boye c'est parce que liso pe nazo beta lelo eza pe lisolo ya esengo te eza pe lisolo ya mawa voilà pourquoi na bandi na basango oyo ya mawa na senka boza l'attentif boyoka makambo oyo nazo kende koloba lelo na loba ke nga mama Elia Nitu tango na yaka za pona obebisa te mais za pona kusana nini pona kubungisa émission na biso za émission za éducatif émission na biso ezaka ba polémique te soki ndenge ni te moto seka kana biso mena baka oya za pona obebisa te mais za kande pona kubungisa la na pesi bino mbote tu ba yenyo surtout ba disposer ta na ba pona kusana nini pona kotala mama Elia Nitu ba fidèle ne surtout ya émission pour le mariage bino so ba ebolinganga na pesi bino vraiment mbote na bino ebele en tout cas je suis de cœur na batunyo so baza kolela naza de cœur na bato so baza na ba hôpitaux bato baza kobela bato baza kolela baza na ba problème ndenge na ndenge ekimelo na biso ezali kapa nzambe tata soko moni pasi eleki zololaka na yo belela nzambe abomoye atika kabana na ete nzambe atika c'est vrai tobota maka tokolaka pe tokufaka mais séparation ezalaka toujours difficile moto alinga kolinga kokabwana divorce kutu moi c'est nambali ba divorcer et ça le passe parce que au komi ko manquer mutu bobande ko lala ne bola mukane pona nini pona bo divorcer bongo combien et pourtant mutu ngo kutu o mona kaye o yoka kaye et bongo combien de fois mutu o atiki bo moy atiki penza mokili ya kelibela o peut-être soko zo le kabobi ya kuma bakundai ça fait trop mal et moi na pesika courage na bande konyo surtout oyo bakufeli bande ko o baza kolela toza vraiment kolela na bino elongo
nakasi lelo na kopesa bambote te na kombo boye boye te lelo bambote wana eza te mpona uta kopesa bino yango mingi ya bauti kozwa yango vraiment 2 jours bozwi bambote mpenza ebele tokutaka mbala moko na makambo tolingi tosolola ndenge naloba biso bacongolais biso toza babantu toza bato moko ya respect toza bato moko baparent na biso babokola biso na bavaleur moko boye eza vraiment important alors ntango toza kokola fo tolandaka mingi baéducation oyo baparent bapesaka biso soki baparent bapesa éducation balobi oyo aza noko yeba korespecte noko oyo aza tata mwasi yeba korespecte tata mwasi soki yo mpe mwana obotami na kati ya famille okuti mama azalaka bien na bandeko na mibali mama azalaka na bandeko na basi yo mwana koya kosala division te soki okoli oyebi ndenge okoleli te okomona ozokola ozoyeba te biloko boliaka na ndako eutaka wapi oyebi te biloko boliaka na ndako eutaka wapi mama ayela ko elamba olataka oyebi te eutaka wapi ozomona kaka ozolata elamba lobi okomona yo wana mpe basalelo makambo oye poto oyebi te nani atindi yo na poto il faut kotunaka kovandaka na baparent kotunaka baparent obotanga ndenge nini nakola ndenge nini naye na poto ndenge nini mpo lelo bato mingi bakomi na ignorance ekomi mingi ntango soki moto akomi na poto amoni akomi lokola akomi na paradis mpo akomi na poto akomi si poto lokola paradis moto so akomi na poto azwi mwa bozwi ekomi kopesa ye abanda komanke bato mosusu respect akomi komanke bato respect mpo na nini aza na mwa bozwi akomi komanke respect non okomanke noko na respecte parce que yo ozomonana na mwa bozwi te okomanke tata mwasi respecte mpo oza na mwa bozwi te okoki komona bacousine comme moins que rien mpo yo oza nango te eza ndenge wana te yaya kotikala yaya ezala oza na mbongo koleka yaya kotikala ya parceke libele ya mama amelaki yango ava yo moto abengaki mama liboso mama ezali yaya wana mama oyo aboti yo avant yo koma na mokili azaki na bandeko na ye bandeko ne oyo baza banoko na yo bandeko ne oyo baza bamama kulutu to mpe baza bamama liki fo koyeba kopesa bango respect poto oyo ndenge eza boyekosa bato te baorigine na biso fo tobosanaka yango te tokoki kobosanaka baorigine na biso te bavaleur oyo baparent bainklike biso fo tozalaka nango ce n'est pas parce que oye poto yo komi na bozwi so ozokende kongo okomi mona bato baza bato pamba okomi lolendo boyebaki bato ya quartier bakoma babokela bato ata bakansonda azaka mama mwa quartier papa mwa quartier yo ya kosaka lolendo po yo ili mama na o biloko ili papa no biloko ozosala makambo moko ba quartier bamona ke yo wane bakokima mpe koloka faut ça très attention on azoki yebisa bino lelo ezali ndeko moko mwasi apesinga lisolo ayebisinga mpo na mobali na ye yango bomoniki na bandeli yango nanu na conseil mobali na ye aza ayaki poto aya poto ndenge nini aya poto na mbongo ya noko po noko azaka na bozwi lokola noko azaka na bozwi boyebika bato banankasi ndenge bazalaka Dieu merci nga na patriarcat na matriarcat te boyebi noko azaki na bozwi boyebi na ntango kala banoko bazaka mingi vraiment bazaki vraiment makambo banankasi banoko bazaki vraiment na valeur makasi epai ya banankasi na bango noko akoki konéglige bano ya boti me bana ndeko ne baza vraiment priorité mpo na ye alors noko moko atindaki mwana ndeko ne ya mwasi na poto aka na France na mboko tozali atindi mwana ndeko ne na poto mwana ndeko ne aya koluka vi ndenge ezalaka ndenge aye koluka vi mpe epesameli azwi na ye mpe vi malamu akomi kokende Congo kokende kotala famille ya Kinshasa awa asali mwa société na ya échafaudage azomona na mike na en tout cas vi na ye ezalaki bien ndenge akomi kozama quelque chose na ye azokende na Congo akomi lolendo akomi mapeka mpo ni mpo aza moto poto mpo auti poto lokola auti poto noko lokola azaka na bamoyen noko bamoyen esilaki noko azongaki na mbanza ngungu akomi ovanda na mbanza ngungu parce que bamoyen noko esilaki botala noko wana atindaki bana na poto te atindi mwanakazi na ye na poto bana na ye nyonso basali nini baza na Congo lokola bande kolingela mwanakazi boyebi bato banakazi bandeko na biso ya bakongo bayembadi boyebi bango bien ndeni bafonctionna na banakazi na bango badesizio na bango ekutaka mpe banoko desizio ya mwanakazi ekutaka mpe banoko soki nano alobi te likambo ekosalama te bayembadi boyebi bango bien ndeni bafonctionnaka basemeki na nga bakongo bayembadi embadi kamunuku mama embadi kamunuku ngai te boyebi bango nde bazalaki noko bamoyen esili noko azongi mbanza ngungu noko akovanda na mbanza ngungu ye akomi soko aye na Kinshasa asuki na Kinshasa alukaka susu noko te akipaka te na mama na ye abosani ke noko oyo moto asalaki mwana oyo asani akende na mikili ya poto soki ndeko na nga mobali oyo akanga motema te abimisa mbongo te mpo atinda mwana na poto mwana yango azala na poto tele bango babenga ngai te mama ya jika
so okoma mama yandika parce que eza na moto abibisaki mbongo mpo atinda mwana na poto mais il faut koyeba kovandisa bana koyebisa bana mwana moto boye koosakana na ye te mwana lelo soki oza boye eza mpo na moto soki lelo okola bo parce que bandeko na ngai basi banda kosalisanga kopesa bino lipa bolia bandeko na ngai mbeli babandaki kosalisanga kopesa bino lipa bolia ye mpe monaka azali ke noko moto atinda ye na poto mais nakokoma na poto ndenge ezalaka moto akolia aa na bana na ye atikanga makambo kinoko wana naza kuna te wana ezalaki makambo ya ntango ya kala makambo mosusu ya ntango ya kala ezalaka te makambo mosusu ya ntango ya kala esimbaka te makambo mosusu ya ntango ya kala makambo ya ntango ya kala mpo eleka bien il faut bakoko bakufi bamama bakufi bino génération ya sika nde bokoza mpenza na makambo ya ntango ya kala te mais ntango bato wana baza na bomoi makambo ya ntango ya kala esalaka nango te mama mpe oliopesa mwana no conseil ke mwana nga soki okomi oyo oza lelo parceke noko na moto abimisa mbongo yosala nini okende poto noko wana mbongo esila azonga mbanza ngungu bana noko baa na kishasa yesu ake kishasa akokabela bana noko kolandisela bango maloba soki bayebisa ta tindela papa quelque chose ye mpe susu natindelaka tindelaki kaka natindelaka tindelaki kaka nga na mashine na bino te abosani ke soki amataka avio na njila ayaka poto mpo noko wana abimisaka mbongo ne yango ye ayaki poto soki noko wana abimisa mbongo na ye tangaki aya poto te ayaki poto deja fo koyeba bandeko bato nyonso bazalaka na ignorance o bake o na ye abengisaki nga te o mama na nga moto abengisaki nga eza papa te o papa moto abengisaki nga eza mama te deja moto alongoli na mboka Congo amemi yo na mboka oyo là où le miel il faut opesaka nzambe merci il faut opesaka moto wana merci osambelaka mpe mpo na moto wana aza moto akoignore te il faut opesa nzambe merci osambelaka mpo na moto wana il faut kopesa nzambe merci kosambela mpe mpo na moto wana mpo alongoli na mboka mpasi boni baza na mboka Congo wana baza na badiplome bazalaka na mosala te boni baza na Congo baa na badiplome basalaka te baza na mosala te mais yo avandi ozoza salaire de oza na 1500 wana 1200 wana ozoza mbongo oyo ke na Congo kokai kozwa yango te tokima nini na Congo tokima pasi yango toya na mboko ya poto te bon so moto asoma alongoli na pasi na mboko faut za reconnaissant tozala reconnaissant c'est très important noko amise na yo noko yebiki yo lokolo ke boko edeta musu pe bana na ye azu mwana kazachi na liboso ke mwana ndeko nanga mwasi pona eza système ya banani ya ba embadi bango bafaka ndenge wana mwana kazi nde mwana kazi okomi komake bandeko no wana bana noko na respect ozomona bango tina te ozopesa bango te eloko moko te en tout cas moi ça témoigner nga bi mama Eliane soki toki Congo mobali nanga ba comportement fili na ba cousine ye e banda ko sala bien te kanisa la libota kaka ye mutu noko atina na poto ndenga ya pe na poto benga pele kine ya mwasi amele kine na poto oli kutosa makanisi kite lokola noko amenga na poto nazo ta mona noko na ngai aya toko matami balete ya weli ndeko na ye esali ke noko kento lo ba kento Alpha Bumbika, merci. Alpha Bumbika. Na yoka kala, na luka ope kala. On comprend de kate Alpha Bumbika. Merci beaucoup. Fais de gros bisous à ma tete Bumbika. Bisous mukuna ma chérie, ma petite soeur, je te fais des bisous. Olia beng sata mwana noko, ya beng si petite soeur na propre. Moi c'est absinga maman ni to soki toke na Congo. Mobile nanga ndazaka vraiment yeko m'as-tu vu. Donc ye penza lo lendo ye il faut ça lana batu bayaka kogumba melaye apesa kaso apesa pelo lendo landi solo malo batusa noko azuka sango aya kasuka na Kishasa alukaka noko te olia lo batake olia ta mama apesa maile ke bengisa ta noko na yo aya na Congo pesa récompense c'est important na ville nga oza lokwa parmi le badi le près oyo moko wana yesu abikisaka bango 9 abikisaka 10 9 bakenda moko azonga kaye kopesa mokonzi merci na ville nga ozala ta le pré wana mukaka kopesa Christ merci pour abikisaka ye kolinga kozala kwa ba nefa ta ba ingrat na vie na yina ko ina te na muto za ingrat na sipla na ba ingrat ngai bato bazaka ba ingrat nga sipla na bango te na linga bato ndengwa te nga muto za reconnaissant na vie faut za reconnaissant webi ke muto selinga bolamu suki ya muto mkilondi mate suki ya nzambe poko ndima te mo sana bisina bi maili ya nitu toyo kokende na ye Congo mususu mponga atika mobali yake Congo ye mote po na bangelaka na nga ba ujana na banga kana ngai baki ndolisi ngulu na kapela na banga kana linga te o akendeke atika laki mama chaque voyage tungana ye tokenda biso mibale ay mama nitu tokende na ye voyage wana suka tango tokendeki boye tokuta pe noko azana Kishasa noko azaki na Congo kapa na bango na lupango po batsaka la famille ka lupango noko azalaki yaki nde banda ya poto bala liboso noko amona ye noko atali amoni pe noko apesi pe noko mbote noko sika zalaki kento soki baba soki kento so pe koto bo comprendre na muluba na ba lobango bien te soki pe kento so pe kento bo comprendre kaka na mona ngai te bo comprendre tu ba kutu na ba bien te bo combien de fois ki kongo na lobango malamu eza impossible
abi noko keto sali noko atali noko asolisi noko ayebisi yo ifo ya na mboka noko ngana ya na mboka abi yo ifo ya na mboka po ngana oto solo yo fola na ngana mbanza ngungu noko metoza abi ifola na ngana mbanza ngungu nde to sa nini nde to kosolola noko azongi mbanza ngungu noko akei voyage wana pe azongi na ye pe poto na mwasi na ye bazongi baya kosala voyage mosusu basala nini bake na mwasi ntango bake na mwasi nde siko mpe mama alobaki oyo omoni noko alobaki ntango okendeki wana noko asilikaki ndenge okendeki olakaki te eloko moko te lokolo oyembala oyo ifo kende mbanza ngungu esali nini okende kotala noko bosolola na noko ifo ke oswana noko omoni aza mama siko makanisi ezongi andeko nanga mobali ifo kende oswana noko etala kaka noko moto asalaki yo kende poto yo kende poto bengisa ndeko na yo noko pe aza ya kosilika noko ana esengo te fosani okende mbanza ngungu epai ya noko ok d'accord mama na okende mbanza ngungu asimi nzelaki mbanza ngungu wo kokendeki mbanza ngungu akomi epai ya noko ti ntango ekomi epai ya noko avandi na noko ntango avandi na noko 2 jours aye kosala nini aye kozonga na kini oh maman c'est bon to solo na noko to bungisi na biso tout ça en tout cas kimia na singa na noko pardon na futi pe ba mande ndenge na kipaka ete tout ça boy na boy kitaki mataki ok ekomi mikolo kokoka po basa nini bazonga poto mikolo kokekombe zonga poto mukande bunga ate mukande ebungi mwasi azongi ye moko na poto mobali mukanda ebungi mwasi azongi ye moko na poto atiki mobali na flat mwasi azongi na poto mobali mokanda ti mwasi azozonga mobali mokande bungi mwasi na bibolo kwa toza ba marié to ape na bana ba français ngana kokende ti wapi na ozonga préfecture na kende ko pesa photocopie mokanda na yo basela mokanda mususu po na tindela osala nini ozonga poto ok d'accord mwasi zonga madame azongi poto ya tikale kotikala tikaki na poto awa pe mwasi ondie bacheki motema kilo mwasi kotinda te loko azokoka kotinda eloko te na flat atikalaki kao akasu flat te azongi kaka na famille na ndako ya mama na ndako ya banoko esika ba mama bakolela esika akolela azongi wana vie komi pasi mwasi komi po atinda ta moko bo mwasi akoka te motema kilo soki balobi batia ata mutu motema kilo ko satana zali to pesa ke pouvoir te mais satan zali so babi batia mutu motema kilo ayina yo mutu akoyina mwasi po atinda mbongo mwasi po asa démarche mwasi avanda atinda soka bi akoya kaka akoya kaka bana papa abina akoya kaka kotikala tikalaki wana na ndako epa na bango motema moto te mamanga na monika nakende pa noko nakende ka pa noko nakende ka pa noko ok ka pa noko nakende ka pa noko mukana na ngenge bungi boy nakende ka mama lobi ye na moni kende ka pa noko kendo swana noko bokelo so iposa nini okokozonga poto akepa noko na mbanza ngungu wo akoma kuna mbanza ngungu akuti noko abelaka noko azane malade avani na mbanza ngungu avani na mbanza ngungu ide moye kotindo tena kene na ngata na matadi kuna na banda sa nini na lukata musala donde tolo baboye mona mobali akoma na matadi asukola mituka ba mituka ekutaka poto yango mona mobali akoma kosukola vinyoso échange vinyoso ebeba aza kutu na Kishasa te botela pa molimo tindie akoma na matadi kokenda kenda matadi mama aye kolanda na mbanza ngo kuta azalaka ate asa kenda na ye akenda matadi mama ke ya landi mwana tina matadi yake na matadi akuta mwana koma kosuka mituka vie beba muto azaki na poto awa muto azaki na musala na ye échafaudage muto azalaki patron aza ko embaucher batu aki na fine ya malamu likola nini lolendo likola kozanga respect likola kozanga reconnaissance vie beba kate vie e baby titolo baboye bana bakoli mwasi na bana poto yeti lelo azapi azana matadi mwasi ya kosala ba démarche asali ba démarche mwasi mo makanisi likola ba prier mwasi ko mais ça mobile na kotika pe mobile bote na sala ba démarche akena ba démarche préfecture pe banda tout ce temps banda bane onyo so erojo ko lukamkanda yango préfecture pe est bloqué donde tolo baboye ndeko mobali wana aza wapi aza na nini na matadi akoma kosukola ba voiture botala niveau ya kozanga kozana humilité na vie bible même c'est limité précède la gloire zala moto ko komikitisa nzamba kotombola yo mikitisa zala na reconnaissance yeba ko reconnaître bolamo bato basaleli yo neti nga na reconnaître kande bo disposer temps na bino pona kotala to pe pona koyoka ngai on appelle ça bino merci yo na pombola kamna que Dieu vous bénisse God bless you mungu abariki tata nzamukalo sa kuna nzamba ni benishene bana betu mons parce que na yebi ke okoza na toko sanelo ko mususu mobité na va na ta mameli ani tu poza obligé te
navanda nata mama Elia nitu toka mama Elia nitu ya on appelle ça kabino merci parce que ça éducation na zwa ya on appelle ça kabino merci na mokili ba koza reconnaissant il faut qu'on reconnaître bolamu lelo o vie baby kaka boye vie baby pona lolendo soko ozana bozwi ba oyo bazangi kosalela ka bango lolendo te ba beta kalkola lisolo sa pata ska mutakata na lokolo azate ke ngala lata ka Jimmy Weston mais muta ape mena yo azana lokolo te lokolo kata na koka ndenge na motema na ye ya on apesi conseil na bandeko soko ozana bozwi o bazangi bozwi komona bango bato pamba te komona bango bato pamba te soko ole na sani kobosa na te ko ole na kasa nga batebele ba reprocha nga mama Elia nitu okenda kolenga balabala okenda kolenga banzeze bazoleka e mama Elia nitu mutu msabisa mama Elia nitu so ça pour tout là ta kitoko mettons okenda na nini na Kinshasa olata noka bongo na bi oui parce que na comprendre vie na kenda Kinshasa pour que bilamba te na kenda Kinshasa pour na kende ko sa makambo nga na kenda Kinshasa so na poto boy na kimia na vani nanga na lati mo t-shirt nanga boy na sepeli na ti mo libaya nanga bo sepeli nga to sepeli c'est bon pourquoi na kokende na Kinshasa na bando changer les bango bila but na kende la te na kende la ka misala but na kende la te oui na kende ko le na dendo na balaba na baninga wana dendo parce que c'est normal naza muto na bi ke sokole na sane ko posa na te ke oliaka na kasa boni to mona bana ba konze pelé bazaka na ba gouvernement na ba l'état lelo ba koma ba vigile lelo ba koma ba nani ba koma ba centre ba handicapé lelo ba koma ba auxiliaire de vie mais tango ta kabo azaka mona président intel tango ta kabo azaka mona commissaire d'état intel est-ce que ba parents na bango nde bazaka na bozu bango bana bozu wana te ki bozu ya ba parents mais za ya bana te lolendo ezana tina te na mokili nzamba azali capable ya kolongola mobola tomboli ye na kiti azali capable ya kozwa mozwi pe ya kitisi ye na se yango na tuta tolo te yango na sala fierté na loboko na yo yango nyonso ekoki ae na makasi na ngai te na nguya na ngai te o na molimo na yo Nzambe yango nyonso ekoki na makasi na ngai te na nguya na ngai te o na molimo na yo Nzambe yango nyonso ekoki nga mama Elia nitu na kenda Kongo na kina ko le na dendo bomona so na le na dendo muto achilanga poison na dendo azate so na kila Thompson na kapela muto achilanga poison azate mais yo baye bakake akoya ko le na midi aleka na 17h oyebi te kote bako nika yo ndika botika nga na leka na balabala na comprenant na kenda ka Kongo na yebi vinenge ezali na kenda na quartier na nga na komikitisa nyoso na kenda te na komi na Kinshasa na tongisi maputa na ngai tangu nazo yanga na bino nde moto vanda so to kolia pondu na mabele to lia pondu na mabele nzamba lingi bongo nzamba linga moto oya mitombola kate parce que le loko oza ya kotomba malobi pe koza ni ya kokita moto azaki dika moto apoto na famille na bango zaka ye moko na leki na mwasi leki ya mwasi aveni na vie tranquille na mbali babota bana ye ya lokwa kina boto cité lokwa amoni ki famille pamba amoni noko pamba amoni bandeko pamba asaki lolendo sani lolendo ya nini ya nzide soka na kopa bière lolendo lele suki leo sana nini asukwa mitu kapona lelo tokabona kanda bake God bless you Mungu abariki waza mato ya koyoka ayoka makambo boye tindaka mutu losambo sambela makambo boye tindaka mutu se repentir makambo boye tindaka mutu vandi lobi mamele ndi bambo lobaki nga totsaka batuta na pesa ba ya respect na makambo maliki nanga na nkabatata mwasi linga obongisa soko moni oyiba makambo te kende na Bostra TV kendo kama te ya Evangeliste Charles Bameko ekofungola o mémoire okoma muto komikitsa okoma muto kobanga Nzambe okoma muto bolingo okoma muto kosenga bolimbisi Nzamba ni beshine bana betu bons bye bye.